Bolandi émission to solo la yango na mamulo mpinga na pesi biso bambote bisika tozali bachor internet na biso bandeko ya Océan du Congo ainsi que Banabilaka TV ya mamura pesi biso bambote bisika tozali ba papa na ngai ba mama na ngai bandeko na nga ba ya na nga ba leki na nga ba oncle ba tontine ya mamura pesi biso bambote bisika tozali ya mamura tombola nzamba Israël na grâce ngolu ya salaka biso kola mkezalaka habitité yango ya mamour ezalaka sujet na ya kokumisa kaka nzambe ya mwa bande mission alobaka na kumisi nzambe pona yo ndeko nanga ozana bomoi nzambe wana sala biso toujours bolamu ya kolamusaka biso ya kobomba biso na mabota na biso. Et ya na butuna moy ye wana kaka rédempteur na biso ye wana kaka tolobaka toujours lokola David éternel est mon berger je ne manquerai de rien nzambe wana abate la kabiso lelo ya mamu aina ni na mokona lelo bandeko tokota ba mama nanga ba papa nangai ba papa pasteur ba mama pasteur ba mama nangai nyonso bokota ba papa évangéliste bokota parce que ya mamu aye kosenga lisungi epai na bino basali na nzambe ya mamu aye kosenga parce que tozala mwa likambo ezoleka mwa kokoso ezoleka na mokili bandeko ba papa nanga ba mama nangai ba mama pasteur ba mama prophétesse ba mama évangéliste bandeko ya mamu ba jeune sœur obolanda kaloba na nzambe ya mamu lelo aye tosola nanu elongo na bino eloko ezopesa mbutu po ya mamu akutana na lisolo moko boye yango profiter pe lelo tosola ngo elongo na bino bandeko ya mamura elibiso ni na mukona lelo ya mamura elibiso lisolo moko boye epesa enga pasi epesi nga esengo po efongola nga lisumu tema na mema lisolo ona ye nango liboso na bino lisolo ngo ezalaki nini bandeko ndeko mobali moko boye avant na nga ndeko mwasi pembeni kaka ya église place na sambelaka ndeko wana betaka mwasi na ye ndeti ya koloba te kobeta mwasi irresponsable natala bango na yo bango tokendaka ba prière ba semaine toujours des dégâts tokendaka mo sali bodoki moi mo bozo sambela ba prière ba mama bozo kene mo intercession mais bango ba ça toujours ba dégâts ko swana ba bitumba ko loba mais lo moko ko esimba nga ezalaka soki mobali na ye azoloba na ye kala toi boka pa femme soyez soumise yende nga zawana akoloba nga nini femme soyez soumise na yoka bango na beta akara bandeko mwana leki so yika na ye lisubo mona mikolo écoute aka mingi mikolo ki toi même pasteur a remarqué nga bi oh seigneur o ezala nini to sambela kasiko pona couple oyo ba vanda kimia mukolo ya kilti mukolo biso to koyana biso ko sangana te basala o eza pour ça na bango parce que ba koma ko déranger va même mater na biso batu ba koma mingi koyoka bango ba pesi mato ikuna mais biso ko to mamso ka pasteur aza koteya mais batu baza mingi kuna parce que aloba malgré micro pasteur azoteya mais tori moi mobala nazo finga donc moi été mais ce qui a baswani na suka na suka kaka femme soyez soumise et le roi biso ba maman to kina réunion ba maman ezaka lundi et pour arriver que to koti lundi moi après réunion nzala kande za to le cannabis boué padari ya boulangerie zakana to son ba gâteau gloire au Seigneur to le qui na venir ba femme soyez soumise zé ka côté na bango ce qu'on a calculé ka côté na côté wana le quoi la peine za di domaine na musala nanga na yeko luka moi femme soyez soumise na ndenge moko ka ya koseka. Eh ma chérie bitu maman les gars femme soyez soumise bazar puis on te yoka ngomingi mobali na femme femme soyez soumise ah ouais moi si pas qui si place abi ya tika mobali nanga moete ya linga kaka femme so pena moi l'accès femme soyez soumise na e alinga yango to tile même ba mama belé to somi ba gâteau na biso to s'équiper ngape na bende na pembeni ngaba ko balana be to balana wapi bako yoka biso to yakati to yeka to komi ale to kutana kaka to balana wapi famille nga ba yebeta ye eloko moko te ni ntenga bi biso to linga ro mingi yaka église na biso na sima boye na cadre ka évangélisation mais na cadre pe ya mopandisa na zuye na moral wana na bien rappel l'église na biso to zanga na posa ntene tini o lundi bo yaka na on église
Satan yo kaka boy mamzu to ngako ya lisusu femme soit soumise. Ah, c'est mon casse. Qui a bien boyo ka biso biso to ngabi to yo kaka bino tout le temps. Yaka église en faisant sima boye, so ozoya na église, ozoya malé mais yé to côté e kaka akoya poto yo ka bino bokunda ka no seza malamu te. Bande ko parla na tike eloko moko, na tiki ndeko to teye ka wana ndenge za to sali musana biso nzambe to lekani, to pesa ni rendez-vous. OK, to ya ko zoyo. Na yo kaka likambo wana mingi bandeko na ngai atana ki chéri copine ozoka femme soit soumise nini boye femme soit soumise yango lelo ya mamu aye ko solo lango elongo na bino pe ko implorer ko senga na ba papa na biso ba mama na biso o bazolanda nga basala ka musala na nzambe o ba panzaka sango na nzambe batombola sujet ya femme soit soumise batombola yango balakisa na batu qui est la femme que la Bible azo senga azala soumise liboso ya mobali na ye nazo senga débattre nazo senga traduction te soki ndenge nini contradiction te pardon mais nazo senga bandeko o bazo sala musala na nzambe na ba différentes églises bakende kokotisa bana na nzambe eloko wana ya femme soit soumise bandeko ezo baby sa jeunesse soki ya mamunga ye nango parce que ezo baby sa jeunesse mwana nanga na kati na ndaku mwana mbala mususu ya 16 ans mobali na ye libanda to copain na ye ba vivaka zo yebisa ye femme soit soumise mutu boye fiancé na ye albimi na famille fiancé esala ta 10 ans femme soit soumise mobali moko bozo vivre na chéri soit femme soit soumise bongo basi ya mabala bakoloba nini soumission ba papa ezo senga wapi soumission ba mama ezo senga wapi oh bible azolobela biso bosunga ngai notre réalisateur d'Acosta sunganga okomelanga Ephésiens 5 22 sunganga okomelanga Ephésiens 5 22 d'Acosta po bana na nzambe bisika ba fandi o kotanga tati na 25 atanga nanu Ephésiens abandela yango akele nango liso epa ya pasteur atuna ye. Je lis la parole du Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. De quoi ça attaque continuer le penati na siata na sukata na 25 so okende kende penza so ipo lingo bando bano pena na 1 ti okititi okoma na 22 ndeko lo kone lo ba ma mingi o mona ta boseka na ba blague na ba garçon ka femme soit soumise quelle femme o il faut à la soumise quelle femme Attaque tout jeune sœur ozolobe nzamba loba mari aimez vos femmes yo kutu ndeko zabo linga kangaite ako linga yo comment mari o batindi a aimer za ko wana likangu wana il faut sakanelo kaka salo motema ne lingi parce que azane marité mari aza oyo ayena ndaku no yeko bala yo yene nzamba zoloba alinga comme Christ a aimé l'église. Nzamba kota na ba embouteillage te. Nzamba kota kana ba embouteillage te. Yango bandeko bozana kati ya Luanda. Ya mamuka bengi ozali banda ozana bandeko na bino ba ali banda. Ya mamuka zo benga osala appel na bino boya. Boya kozwa formation. Na culte ya ba mama CGD Nouvelle Alliance. Toza wana pona bino pona koyebiso jeune sœur qui peut être soumise. Je peux avoir mon fiancé. Oui. Na ko respecter fiancé nanga
Et na kotie na mabonde linzambe asunga biso. Mais na kosala nyonso te. Quand on parle de la soumission a beaucoup de choses. Soumission zakate. Tchela ngamae. Je suis soumise. Yango na sengi basali na nzambe ba papa na nga ba mama na ngai ba mama bote ya kan église botelema boba na kolakisa ba jeune sœur génération ezokufa tozo beba ezate so bota mwana moko to boti bana mibale ndo limiter vie na yo jeune sœur non aux race de vainqueurs fille d'Israël telema sosolande komi boka na nzela te. Parce que moni kenga sina komi na bana nga mibale il faut na kena ba bana beta pena fashion nga po nini ba landa nga komi boko na nzela te. Cherchez à avoir la connaissance. Topeki si ote o keneno apite mais cherchez à avoir la connaissance. Na likambo moko songolo. Il faut tous avoir jeune sœur, ba jeune fille. Oh maman no bisika fandi. Atalia Lobi, non. Même si je quitte le monde aujourd'hui, je suis heureuse. Parce que je laissais une mère après moi. Génération est pourri. Génération est baby Sami. Dès que moi aussi, Azoé va sous place n'a été. Normalement, tu écoutes na Facebook. Tu linga na biso na Facebook. O komi ko yebisa ma femme soit soumise. Na komi ko banga yo. Koleka ba para nanga. Oh, jeune fille. Ndeko moi si. Yango ya mamour alobaki 2021. Vous connaissez la vérité et la vérité nous affranchira parce que nga moko pe na nakati parce que je suis aussi jeune fille. Tozo kende wapi yaya. Yango maman na biso ba komo sala perte. Maman moya boya ba ko connaître te. Akozoka ba ko mais avec mal au cœur. Aozoka bakoko mais motema pasi to bossa na biso makamba kotanga ba classe surtout bana ba 28 ans 27 ans posa classe si là surtout ceux basi ba sento zaka na mone koma ka mobali. Cherchez à avoir la connaissance. To kendaka église chaque dimanche to pibiara na ba internet. Pour ça, on a permis à ma maman, pour ça, on a permis à ma papa, nous cause on enseignement, mais qui t'a enseigné mes alaka. On me dit qu'il on va dire que ne malembe, on va cause la paix enseigner. Biso peut gagner ça maman la biso maman n'a pas ça soit telle une face que pour on a gagné ça épée. Ce qu'on a gagné ça na agini, ce qu'on a mis sur na agini. Mais na soit qui pense enseignement. Abandé ko lobananga. Nata mpena kutani pena oya nzambe na oya bando lobana nga ekena nga exact nazo bunda na kaka na kende parce que bo jeunesse peso déclarer ngai je suis encore jeune bo jeunesse ezo déclarer nga pe kaka il faut sakana il faut bima il faut zongsa mais tellement pe tozo kende ka bon koto pe maman zo kotie koto pe maman zo pe sa conseil koto pe maman zo tika ote po maman yebi que jeunesse nous ananu ayebi que jeunesse ko attraper mais maman nga lobana nga kaka na boti bino misato oza yo moko na kati ya bande ekonomi bale oza mama abi oza mama yeba ke bande ekonomi ya mibali bakoki na bango kozala lokola bana ya babotia mais yo soko botia obebisi famille mobima to yo fozala kabo bango ne baya yo obokola maman na ateyaka nga à chaque fois zote à chaque fois pe jeunesse ezobenda à chaque fois na komo mona ke matia maman na ngandi komo zo place ya église pe comme kozo place o monter la pe ke oui faut na fanda c'est ça la vie ma chère bande kwa poto nde au moins c'est sur mobile na poto na mona ko suka 17h na ngina yoka yote okeneke pa ya fati na ina yo kote okeneke kotala bande ko na bien na bombele na ina yo on rappelle ndeko moi c'est soumission ndeko moi c'est soumission mobala yebite oya monate o ba mona kana internet na ba vidéo
On se soumettre makasi. Mais ba parents na ye. Soit ba ye bisi ye. Que to lingi 20h to kama rapport cho. 20h za poulet to kosa. Mais mobala ye bise kana lingi na mona koliswa ta mopende o. Na ina mona ngo su libanda te. Bo mona ngo lisute. Mais nandako. Ndeko moko mobala pesa nga lisola lobi. Mamour. Ba fille na biso ya Afrique. Ba ye ba valeur na bango te. Abinde ko moko mwasi to solo la kana na Afrique nga za nga mwasi na nga na ndako. Na mwasi na nga. Mais tellement pas c'est mon père mon c'est la mo charisme na luka ma mutu na mo na Afrique. Toto Alexa so ba ena so ba chombo. Mais moi na wana ya mwasi ba respect moko na ba soumission moi za nga mo le kamsanga. O muna linga bima so benga nga. O ni na zaboye. No kende nini? Nazo bima bi tala mwanu. Lezo comprendre na ete que no sana nga ba blague. Tala mwana mobali a oloba bongo. Po nini biso basi to kota ka mabe. So ka muta bipe yo. Chambre, salon, cuisine, nyonso koti si biso to linga ko mona bipite. Surtout na Afrique. O mona ka pela na absence ya mboka moko bo. Jeune fille fois landela ngo. C'est qui? C'est nani? Mutu msupa ko zaneni mewerado. Asali erreur. Jeune certo fungola misu. Mobala sa ila kwe loko te irresponsable tout fait. Moi c'est qui toko yo zali, intelligente, batalador, tu travailles. Mais oso ke ne komi tike pa garçon moko boye, o ba parents na kuso ba moni bango ma miso ekiti. Mais femme soyez soumise. Ne kozwa livre Ephésiana na pesu yo, mema yango epa ya mosali na Nzambe. Loba papa na ki jeune fille moko boye, maman na ki jeune fille moko boye, alobi femme o ifo za la soumise. Ndenge Bible lobi za mwasi o babali na mbongo. Na lobi te ke fille za la impoli, non. Ko interpréter maloba ya mamour te. Ya mamour aza clair. Respecter nos relations, mais avec beaucoup de limites et d'imprudence. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous les femmes, c'est nous qui sont des victimes. Mon bali moko za na poto za mwasi na ye, aye ko saka de la en Afrique. Mais on peut ça que peut-être 4 ans il y a patience. C'est toi. Ndeko moko bo saboter chérie na moko za sala ka chamada. Pour la nini, oza mobali moko bo mona na Tanzanie, o mona na Nigeria, o mona na nini, o pesi bolingo, tu es soumise. Fiançailles il y a 1 mois. Il y a 2 mois. Nakei na keta baboklo nanga. Nakei pardon la femme soyez soumise. Faut nakei yango moni talama miso ezongeli makola ba mama na biso. Ba mama na biso ebele na Afrika bazaka na ba mama miso na biso ba na bango basi na makolo azokoka susute. Ba mama bazolela pona ni biso toyela ba oka bakake. Toyela ba oka bakake. La femme doit être soumise, oui. Gardez les messages. Gardez bien ces messages-là. Les jours où on a le pété na yo, les jours où on bala yo, coutumièrement, à ton commun on a civilité, religiosité, mais coutumièrement, facture na yo ba remettre bazong, si yaya tu dois être soumise. À ces moments-là, tu dois travailler directement avec ton mari. Avec ton mari. Dans la biso ba publication, biso ba jeune fille. La femme du patron. La femme de son homme. La femme, quel homme? Yango tozo za la soumise. Si ko soumise wana ne epandi biso e bebisi génération ya lelo. Ndeko nde na banda koloba. Ndeko wana ebete linga lisolo bi mamo. Pona se dégager na la petite, webi na sala ni. Sou musuka na vana oluka so petite non se dégager na ndeni. Nga fona kitakini, fona kitana mère. Si on se dégage la petite, on n'est pas à la petite, la soumission et les cas. La petite, la dossier, les cas, n'a pas de n'engeni. Abijou sousou, petite en haut, à Benginga. Na moibu, n'a pas na palais, na senga de approcher, faut na kekini. Ah, solo, allo. Allo. Tu vas nous soit, ce qu'on m'a l'amoko, n'a qui porte sa monnaie, faut moi,
mutumura lobinyo kai kaka porte kuna na osola na koto na tika na koto Puisque c'est biloko yaki nango bando yaki nango salité osola ko yango mutu ko sola na téléphone soko koti banata ngo tipo kwa mutu ngo nani ngana na lia mbongo nete eloko moko te mama yo ndeko tabi loba mama yo ndeko tabi loba mama yango to kamsa ko binemi to ana tina garçon ana mama ka yoki a profita tiens wana nani mama bino kasi mamat na kena ki wende na yera tiki biloko wana o ngala tuano kama mukeno kana fa chérie nanga bona kota le ngombala biyo na mama no bongo ngaine bela ba respect opesa kanga mais mama no moko bongo tinga na ko bala mwasi ya bongo te abi ya na kota ka wana ta ko pesili ngai se osa mutema babi ya na bande ko lukate na bande luka ndeni na ko kimila bande ko na ngai mamuka ko loba eza na bande ko bele baleli nazana ba histoire awa nego mobali na poto za sans papier loko ta lelisi moi si na Afrique bavanda 4 ans soki 5 ans ndeko moi za tindela ke biloko kenaka batekaka nego mobali ozoka ba niti ndeko nazana ba histoire ya ba femme soit soumise ndeko respecter relation na yo respecter papa ndeko mobali aya vers yo o aye ko proposant na yo respecter ye bo tambola longola ba makambo na ba soumission ngana se eksala ba to ebele je vous allez bien bien laisse tomber dire moi je suis pas la femme pour être soumise moi je dois te respecter c'est fini et mon to c'est qui alors c'est ça la femme doit être soumise c'est la femme oh muku ebuki na bandeli c'est la femme oh ba maman c'est ba beti mulo c'est la femme ba maman ni world ba maman Béatrice ba maman nanga nyosto oh bo beti mololo ba femme bango wana oh ba ozala soumise femme soyez soumise c'est maman Luisa Lufutu soumission maman Kozal soumission Blanche, soumission. Va Africa, tu dois être soumise. La soumission c'est quoi? Bah pasteur, boye de biso, bo fongola lisusu livre on est à Éphésiens. Bo fongola lisusu, bo pesa biso ba exemple ebele pour to se comprendre parce que na kopesa lisusu na pesi ndeko moko aza pour ça atanga a comprendre ba makambo ndenge nzamba loba no pasteur boye de biso nazo senga pe ya da costa ede ngai leo nazo pesa ndeko moko ya mwasi parce que to souffrir mingi bazo finga biso pa mibali parce que la soumission biso to kosala leki mituna makolo ya teka makala na yo ya bimana nzela ya zala fier tika ba biloko pa pamba kolele pa ba semeki kolele pa ba bokilo mobala bala tozo ke kolela ke pa na bango mobala bali ote mobala sale loko te mobali kuto sale o mabe meyo ke ko senga pardon tu te limites ya ma chère ezo pesa nga pasi na soni ba parents na biso ba simbika mai ya misu na makolo na bango mama kufela ka babi mwana kufa na kata ya mama na ba kata ya mama na biso etondi na ba mai ya misu ya biso tozo ya kolela pona ba mama na biso tozo memela bango couronne ya gloire te mais tozo memela bango couronne ya milelo ya zwa tanga Genèse 2 22-24 banda ko sala nanu examen wana zo pesa yo zwa Hébreux 13 4 1 Timothée 3, 5 à 7. Au soutien à Ephésiens, on a passé au 5 au kitchen à 25 pour un nini et accompagner on comprendre la différence ou comprendre la différence où on est la femme, il y a création du monde, la jeunesse au monde la création du monde, n'est pas que la femme a prise. Na kote ya mobali nengeni basala ki mwasi et nengeni mobali yaki ko pesa comme ya femme oui tous nous sommes des femmes on a déjà femme on a ne ba pesa un exemple kele na kote mususu okomona mari aimez vos femmes on a bazolo beza ya bisote batine tinda melanzambe yo linganga olingo ndenyo za mwasi nete mwasi babali na mbongo nde balinga ke mingi po akende mwasi wana soka linga ken omona te ba mibala ngo basaka nila kabala omona zio mwa makango me mwasi na yanda ka oketa pika dala po bendeli
po yende mutu bapesa ki ndingisa alinga yende mutu bayebisa ki mobali linga ne yangwana ba papa lor basaka na ba mama Colette po ata zwi na yo libanda yebaka kozana ka keloko ka boye mais bangonde basio balati lo peut-être quoi ba vous les padres balati sa badusha bangonde batu bazali ba femme o bazobisa bango bazala soumise et bangonde bazosenga mibali wana ba aimer basi na bango bande kwa ya mamuro ba pasteur na sengi aide par la bino o menga ko sunga biso ba mama ba papa ba mama évangéliste ba mama diaconesse ba mama présidente ya ba mama ya ba église corps du Christ nyonso bo telema bo fungola ba jeune sœur misu génération na biso ezo beba génération na biso ezo kufa to sikomi bi bota bikenda kena ya biyoka lelo eza sujet moi na dinda ki na tiki na mai mais yo musala no mama pasteur ezaki yo musala na mama diaconesse ezaki ni lelo komi akoti bo akeibo mais soki yo bozwi ba morale ya bana bobani ko vandisa biso bobani ko yokisa biso ba jeune sœur boko sunga biso to boite eza na classe mutu nyonso tu akota azoka mayele mon côté eza pe na ba échec na classe bazali mais avec Jésus malembe zamba kota ka changer kaka vie ya mutu Bantivirus de Belgique, bangonde mutu basalama po balinga. Ba Nathalie, bangonde balinga. Donc yango moni tozo souffrir biso ba jeune parce que to salema ki na lupte biso no to komi place wana te yozo pesa ba verser à makasi. Ce qui a mamour à l'objet parce que Tobi Misarande va verser à makasi Marie aimez vos femmes. La Bible dit osombe la mal papa te, osombe ngelo côté, osombe akosombe li papa te, akosombe le côté, po yaza Marie on nzamba lobate. Jour okoma Marie au Bible lobaki ya akosombe lo je vous dis. Moba nyangwa linga moi sina za saleté. Moba nyangwa linga moi sina za saleté. Ata kutu na ndaku te, mais ata nature libande côté ya e. Moba li mon côté. Ponzambe, tant qu'on a balani, alors comme on peut sa na conscience, tu es mari, il faut aimer. Tu es mari, il faut aimer. Yango tango to koya malasima, to ko so la sikoyo, l'homme quittera. L'homme quittera et s'attachera à sa femme. Parce que lelo, c'est nous les jeunes sœurs, c'est nous les sœurs, net aux autres quitter. To souffrir les belés. Yo va na Congo Kinshasa. O kiteka po ya Angola, po mobali mo bo abenga ki na téléphone. To souffrir. Yango la prochaine numéro to solo là, l'homme quittera. Qui doit quitter? C'est l'homme qui doit quitter, ce n'est pas la femme. À la prochaine occasion. Ciao. Que le Seigneur nous bénisse tous.